tokota na distraction te. D'abord, à partir il y a le 29, c'est vendredi, to chargé d'abord. Yaya, aux autres mbongo te, 2 fois. 2 fois. Donc, clip wana, single wana. Et singeli ebeta 1 million de vies et 1000 lelo. Lobi koule beti 1 million de vies. Na bo capacité à ba griffe. Aux Hollanda. Na bo griffe ti wala ba ke belé fo e moana. Bazale ke belé ba pesa e makambu. Il est le 3e musicien en RDC à avoir 1 million d'abonnés na YouTube. Il est le 3e musicien. Ça veut dire que non, ça va. Azan a 1 million et quelques d'abonnés. Na YouTube, cause à 1 million et quelques d'abonnés na YouTube, ils allaient pas l'engoubater. Ils ont facilité. Mais il est le seul, et il est le 3e musicien plutôt. Cela veut dire que non, Bagrif wana ka ba sabona ki wana. Bango pekaka. Ne ko no pese makamu, ne ko pesa 1 million de vies na kata clip wana. Ba ko tele mapo ba pesa makamu ko ba ke no clip wana sa nini. Eta la mape e ke liboso. Donc, j'ai un leader pour la featuring et le Belanga est le côté parce que en 2023, j'ai un leader a réalisé plus de 14 featuring. Vous comprenez? On va bengissier. Vous comprenez? Yété. On peut pas bengissier. Yes. On peut pas bengissier. On moni penenge betaki. Toko la dernière featuring ya ngwana. On moni penenge betaki nenge pepe saki. Le soki lelo. Aobeta na grand ya Ghana. Grand wana zaka même niveau na Emi Alade. Grand wana zaka même, peut-être même niveau na légende Diamond. Parce que les grands, il y a sa beta na bango. Na lutangi ko mutu te parce que awa to beta lisolo ya kra, to beta lisolo ya jeune leader. Donc balanda batu mususu mais jeune leader alanda ne mutu te prévane que aya na Afro Congo number 1. Vous comprenez? Afro Congo number 1. Ndenge to mona Fabregas le maestro a ofanda na musique na ye, to moni wata ucho bimisa bor na ye ezobeta, to moni mama na bango rebo chula ucho bimisa bor na ye ezobeta, to moni le grand power bimisi mame yenge pesi panique pia ebeta. Mais petit Sami la mote koto Adidas Arena et mingisa bato. Bagola pe walobi ke no biso distraction to kota te. Donc mon masolo mo pe ke na so ezalaki lisanga l'empire du mal. So ezalaki ata kermesse. Ekinkol. To melima ya wate. On équipe bo beti mpanzi bo moni yango beti mais c'est normal. Malgré mo pa okutu ba légende ba okase bango. O senti makambo ndenge ekeni. Eke mabe. Mais félicitations. Parce que biso to moni yango mokili mobimbe mort 11 000 et quelques téléspectateurs et pesa mina mututin ata bango ba féliciter ate le romo côté et ça na ngwe le côté parce que jeune leader a un ennemi te ana ba vienne na katia musique azana ba yana na katia musique parce que na minicho il est le seul jeune leader na Congo na biso et enfant béni de la RDC. Ça penza na stade gratuit jamais na pays anglophone peut être battu côté stade gratuit quand tout le monde qui a 11 000 et quelques téléspectateurs tant on ne se voit côté vidéo qu'on like c'est le ban le grand mopao vidéo qu'on like ça. Bonjour fidèles téléspectateurs, encore une fois de plus, bonjour. Les alliés à Islom, le bon nom de la passe congolaise. Les autres, le Bénami, actualité sur le Kanambo Ghana, précisément, capitaine en moi, pour accéder à Bisso, il nous bien en bon matin, à Keno pour ici la 13e édition des Africains. Nous avons monté notre plateau dans la JK TV. Fabrice Man, le groupe de la invité. Bonjour Jika. Ah, bonjour le bois noir de la presse, bonjour Nabaïto Nabiso ya
JK TV News, en tout cas, bon, mais ça n'a oyo les beaux gars de la presse, bon, kaka Fabrice Mande, mais lelo quand même, bon, moni, mais ça n'a rien à JK TV News, bon, bon, mon abisso mi balé, en tout cas, chaque jour, donc, journaliste n'abisso à Sikana JK TV News, sans oublier, n'a pas si, Ricky, le Mayala, na Londres, na Pesio Ingetanayo, la Didi, la Sénégalaise, grand prêtre mère, Ingetanayo Place Ozali, bonjour, bonsoir, na FT, boss de boss, bonjour, bonsoir, na papa Joseph Magloire, en tout cas, papa Tikete Zambalo la Apambolayo, Fabrice Mande sur ma caméra, na Pesio Mbote, maman Honorine, na Pesio Mbote, vraiment, vous voyez que Jika a pu se rabattre Belé Mbote, j'ai oublié qui, Nadia, j'ai oublié la femme, c'est le Jésus-Christ, na Pesio Bino Bambote et Belé Makasi. Bon, mais ça n'a biso na le bois noir de la presse, na Jika TV News, merci beaucoup. Téléspectateur Olandi, Jika Adam Tobon a été na chaîne où il bien. Les autres sont mis en actualité au Ghana. Donc, exactement, nous avons jeune leader c'est que tu fais pour na après ça qui pour na air nini et les gars qui ndeni tout cela na nous sommes na carte peut être biso ba question et ne pas normalement Jika. Bon, merci beaucoup les bonheurs de la presse, merci beaucoup. Vous comprenez les la première fois. Alors prestation et agent leader ils allaient qui à l'auteur. Oui puis que nga makamusu agent leader il est là engagé. Makamusu agent leader il est là engagé parce que na CP la rana onyo so sali. Vraiment yamboli susu na banda na pesi bureau mobimba ya fo Congo number 1. Papa qui à la États-Unis na Allemagne na pesi mbote moko ya ba griffe alobaka yaza griffe ya mukolo en tout cas to kobosa na yete en tout cas kulutu ya ba griffe to pesi mbote na pesi pe ba griffe ya monde entier mbote na pesi moko le number 1 le chef d'état-major ya ba griffe ya monde entier na pesi susu mbote na pesi susu mbote na Minos Mundabi le DG na pesi mbote ba griffe to ba kolanda biso exaucer batala na pesi mbote. Merci beaucoup Yaya kaka ndenge na banda koloba et pas enosbi eloko asikeza société ozo comprendre ya botama na musique ozo mona eza tozana différence ya kozala musicien ya simandako musicien yekoli po sepeli ndeko na la musicien donc yango mona kikeno prestation ya inosbi na niveau ya Ghana ezala ki wow ezala ki penza wow toke habillement kitoko donc on senti que no tango azokota na stade au moni que no ba Ghanais c'est comme si baye Baganaï c'est comme si baye. Je crois pas que Manda Razana ba image à Otiela biso. Baganaï c'est comme si baye billet. Au senti que notre tango jeune leader à côté, waouh, batu ba crier na stade na ndenge mo sakanate, ngamo na aucune zoto mainga bi jeune leader les andeboye. Alors, au moment que nous azo continuer na carrière, on a déjà un niveau old. Tala ok au beta na cérémonie ya clôture ya G africain. 11 000 téléspectateurs na stade ya munene yaka et puis ça mina mutunyo sauté donc félicitations d'abord na jeune leader onga na koloba vraiment félicitations pa na ye prestation yaka ezalaki kitoko ezalaki sekuna pende moi sebe na biso e bimeli fandeli c'était moi c'était donc sentir déjà que non tu déjà et pesameli oza griffe déjà salela yango oza amoureux à bonne musique salela yango olingaka inosbi salela yango donc toza kawana toujours ça peut dire qui dit oza da griffe salela déjà challenge na bino extrait déjà et puis déjà dans les 29 à calcul maman sur la page na biso internet balobi que té par rapport na prestation jeune leader au félé zala qui communication ya jeune leader na public ezala vraiment tenu to mona ba artiste sous au moins on a papa j'ai belé internet ils ont le ngo fort ah ngala yebité en tout cas les beaux garçons oza penza le bois noir de la presse ceux qui penzo za nango okola kisanga yo mo yebi ke no ba page belé somba manango ti oyebi yango ba page belé somba manango eza na bisoté d'autoko forcé papa jebele sombama ekena yango côté empire du mal ce qui n'a dit côté empire du mal natangi komba mutute na oloba kaka donc c'est normal baloba neti Accra wana yoza sur na Accra pays anglophone bato bako kota penza na stade gratuit
Jamais. Jamais. Na pays anglophone, par exemple, tu vas stade gratuit quand tout le monde a 11 000 et quelques téléspectateurs. Tant qu'on ne se voit, vidéo qu'on l'a qui se le dans le grand pao, vidéo qu'on l'a qui ça. Hein? Si vous comprenez, il y a un invité, c'est que ni en haut, ça va j'aime sous ce bâtiment. Bon. Donc, pour le jeune, c'est trop dur. Les musiciens sous ce bâtiment. Donc, pour les musiciens, sous ce bâtiment, que non. Sa vie à prière. Sa vie à prière. Batika pe via ya malandana. Omoni. Bon, oya mabe, oya mabe. Oya mabe, oya mabe. Moi ba bloko ndé siko ngala sefila na ngoto oya mabe. Donc ba malandana eza ba bloko yo. Donc wana lo côté, olo bunda pona vie yo moko ko bunda siko po landa baninga. Nde onga na benga ka ba malandana. Ozomo ebele balandaka. Mais basuka wapi nanzela. Ko jeune leader ya la. Balanda jeune leader. Mais balanda jeune leader te. Balanda bi na mtanyi ko mutu te parce que awa to beta lisolo ya kra, to beta lisolo ya jeune leader. Donc balanda batu mususu mais jeune leader balanda ne mutu te. Preuve ane ke aya na Fro Congo number 1. Vous comprenez? Afro Congo number 1. Ndenge to mona Fabrigas le maestro a ofanda na musique na ye. To moni wata ucho bimisa bon na ye ezobeta. To moni mama na bango rebo chula ucho bimisa bon na ye ezobeta. To moni le grand power bimisi mame yenge pesi panique pia ebeta. Be petit samina ngote koto Adidas Arena mingi sabato. Bagolo pe balobi ke no biso distraction to kota te. Donc mon masolongo to ke na ngoka bien. Apparemment j'ai leader za la kiné na ba collègue né pour un grand événement bongo 13e édition de la francophonie à Betty bon mais aucune félicitation pour ba collègue na papa na yo babone botala longo bien na jika yo likela ba problème. Vous comprenez que likela ba problème botala ngo bien monde entier et ça qui va faire aura ba kan na biso tout ça mais aucune félicitation pour la collègue na tamé maninga na tout le monde na bango tout ça. Bon monde le monde akaisala mutuna cha chacun pour sa debout pour tous. Baninga lelo banguna na biso ya lobby. Mais je n'ai pas dit que nos jeunes leaders azana banguna na musique. Non non. Jeune leader ana ba vie. Jeune leader azana ba papa. Tamso ba papa na bazwa ki ngonga te. Mais to moni ba félicitations ba musicien libanda. To moni ba félicitations ndenge na ndenge. Eza nango papa na ngai ba otela biso vidéo ngaba kamnyo seleka na vidéo ko lakisa. Manda otela biso vidéo. To moni ba félicitations. Ozo sentir mais problème ezalaka que no makambo soit jeune leader ezaka piétiner na ba page na mweza corrompu to yes eza ba page sombama yoka nisi soki ezalaki lisanga ya empire du mal soki ezalaki ata kermesse ekinkoli tomelima yawa te oleki bobeti mpanzi bomoni yango beti mais c'est normal Malgré mon pas au coup, les légende, bah au cassé bango. Au sentiment comme on dit que mabe. Mais félicitations parce que biso to moni ngo mokili mobimbe mort. 11 000 et quelques téléspectateurs peut samina mututin. Ata bango ba féliciter ata le romo côté et ça na ngwelo côté parce que jeune leader a un ennemi te. Ana ba vienne na katia musique, azana ba yana na katia musique parce que na minicho il est le seul jeune leader na Congo na biso et enfant béni de la RDC. Banani bazola na biso na jikati to ko baka na actualité ezo likamboka Ghana kuna après soirée na presta ki monte presta ki na ba mission mso to monaki et malafi ya gabonaise na Ton Boy Ghana waza mwana mboka kuna après wana to yoko mona bongo sous na studio na jikati to comprendre te to ebite jean leader za suna featuring na Stone Boy waza artiste wa bomba tena nenga monde azo ba biti ba poisson amener no de confirmation sur la musique to ebite jean leader d'abord le bonheur de la presse nga penza jean leader pour la featuring et le belanga le côté parce que na 2023 jean leader a réalisé plus de 14 featuring. Vous comprenez? O ba bengisi vous comprenez? Yete o penza ba bengisi ba misusu yes
o pena ba bengisi omoni pendenge betaki tokola ba dernière featuring yango wana omoni pendenge betaki ndenge pe pesaki de soki lelo a beta na grand ya Ghana grand wana zaka même niveau na Emi Alade grand wana zaka même peut-être même niveau na légende Diamond parce que le grand ya sabeta na bango mutunga na koloba peut-être bolimbisanga na niveau ya tigre te ezaima on a peut-être bolimbisanga fona loba bosolo muto na niveau ya tigre te mais ce qui peut-être ezapona que no tigre pour le kola yebane na monde de musique ba pimela ra succès te tigre pas na système ya ko travailler ndenge banglophone ba travaillaka ko ba bana sera sanini a matisi bango ce qui tigre azo matisa ema là je suis d'accord parce que tigre ema azana niveau ya tigre ni lelo ni lobité là ne vous trompez pas peu importe tigre azana niveau ya ema te wana soge da po matisa ye po tombola ye po sala ye grand ndenga matisa ki tout le monde maboko likolo je suis d'accord. Pour moi, au bien ça, le roi Molodea a sauté étape. Si on niveau de Rick Ross, tout le monde a dit actuellement les autres. Bon. Confirmé qu'il a un live TikTok et un projet avec l'artiste Rick Ross est confirmé. Il a un projet d'ailleurs aussi ça va artiste africain. Bon, on a une colonie en Afrique, tout le monde a un Nigeria, ce qui n'est ni mais si les gens le roi Rick Ross a c'était comme bon, Rick Ross azaka légende de lokola Diamond. Rick Ross azaka légende de lokola Koffi Olomide les grands Mopao. Rick Ross azaka légende de lokola Mama Africa Emi Alade. Vous comprenez? Rick Ross azaka le même légende parce que Mama Africa Emi Alade azaka légende. Vous comprenez? Donc cela veut dire que non, le loi leader à celle de Rick Ross et c'est le qui a sikate pananga. Déjà koloba que non ba meilleur ba ko beta kana le meilleur et puis bobo sanate que jeune leader a Hollanda likolo ya banglophone bazana NT bazana système mata tombola nganga pena sani na mata yo ba francophone de bazana système bazana en ya wana no sel hypocrisie te bana en ya ko se tout fait comme fina ndenga na mati mutu mususu o matate eza na monde à presse eza la partout mutu mususu o matate ngana ko ti que le plateau jikate y compris que nos Jika, ils ont milliers de personnes balanda Jika, on a dit que le Jika n'a personne makam. Congolais Congolais au salangote. Congolais au salangote, on a personne makam quand la facilité bon. Congolais au salangote. Tu as vu déjà besoin de son église au salaka. Aux hommes, Ngari Cross, projet leader à salané clip et ça et kolobelanga et le comme côté parce que n'a eu capacité à jeune leader. Jeune leader déjà salana Diamond. Combien de trophées joie? Merci beaucoup. Jeune leader déjà Salana, Mama Africa, Emi Alade. Jeune leader Salana déjà clip. Ma légende, l'icône vivante de l'Afrique. Les grands mots pas oaza l'icolo même. Ya bango nyonso wana. Peut-être pour bango bazan Afrique ya Afrique ou Afrique centrale. Peut-être biso pour tous Afrique centrale. Bango bazan côté Afrique anglophone. Peut-être pour na yango. Mais Koffi mo pas le grand mo pas aza vraiment l'icolo makasi. On a koloba. Donc jeune leader a ça traversé boka moité lelo ana clip moko na star américain o ya haut niveau sans que wele la sani ni ba bengue na téléphone mais c'est Inosbi le grand artiste Inosbi vient des États-Unis aux autres tourner na mutu tel boka moité parce que yé zela na yangwana. Ça doit être pour rappeler ba la nbana na biso na Jika TV Inosbi est la première fois que ce qui featuring na Rick Ross s'est réalisé abeta na icône déjà wazape artiste ya ko bunga te na musique so featuring wana ye na Rick Ross et ko porter un plus pas nos bito ndengeni non na chaque featuring il y a toujours un plus surtout ce que ça y a mon grand azo sunga ba jeune talent tout ça. Featuring ya jeune leader na Diamond et Matissa jeune leader te et Matissa il fait ça makam alors Rick Ross aza grand ce qui yépé à côté sa bi ndenge Diamond à côté ça inchallah vous comprendre mais chaque featuring na grand il apporte quelque chose
chaque babetana bagrand na mitu na bango batia déjà ke bango moko déjà baza bagrand et pourtant ezalaki na kati ya barêve na bango mais na vraie réalité bazalaki bagrand te tokosi te ezali mpe na kati ya barêve omobele ntango ozokende obeta na grand otie na mutu noke yo oza grand plus que ye osaleli oyo te mais soki ozokende obeta na grand oyebi kende mutu na oke ebeta na aza maestro plus que nga donc otia na na mutu na yo kende boyebi na yo otiango na poche opesiki yo oyoki oyo maestro abengi yo bopesi makambo c'est ça onga na koloba yango wana sapidale tozokoba kaka na émission na biso anjika calcul ezoyani tomona des extraits déjà na Ghana déjà c'était ntango banani tocomprendre te banani yango bavandeli bakelele deya na internet na émission eutaki oleka nalobaki jean leader atie biso na équation jean leader calcul yango alobaki calcul tocalcule nini yaya ya bana basi oyo bajeune fille bayenga to banini tocalcule batantine bayenga oyo batambolaka samedi dimanche aza kote kuna akangi zema azoyeba te mokolo nango akamati kaya bandi kokalcule mokolo zema onani tocalcule nini biloko ya kolia cher tocalcule nini bavie difficile tocalcule nini bana basi oyo bazaka na mibali 5 6 7 8 9 tocalcule nini te eza mpenza calcule ozoyoka mama na équation mais ne vous trompez pas lelo nde toza boto tikali kaka na 4 jours donc vendredi ça va chauffer, ça va inda. Ah, ozomona. Donc, vendredi, tout se préparer parce que eko inda, eko zala somo makasi. On a koloba yangwana. Suko l'anibazo l'anabi suko na JK TV. Suko rendez-vous lobi eza le 29. So ni nango boko pesa ba brief. O balanda mokonzi nango inos bielo ni boko pesa bango ke. O bako sala promotion to stratégie ni bako sala pona bilé yo balambeli bango déjà il y a les 29 stratégie ça ka que non to sto ebela déjà munguna to ebela déjà munguna to eba ba plan na ye no lo munguna se azaye mo to bazebeli bon munguna zala neka ye moko mbo to ebite so ba musu ba travail kana na ndenga kulisi to sto ebela munguna mais onga na kolo bezanini stratégie za moko to kota na distraction te d'abord à partir il y a le 29 c'est vendredi to charger d'abord yaya ozala mbongo te deux fois donc clip wana single wana et sengeli ebeta 1 million de vie et bimi lelo lobi kule beti 1 million de vie na bo capacité ya ba griffe ozolanda na bo griffe wala ba ke belefo e mona bazalaki ebele bapesa ye makambo il est le 3e musicien en RDC à avoir 1 million d'abonnés na YouTube il est le 3e musicien ça veut dire que non ça va aza déjà 1 million et quelques d'abonnés na YouTube kozala 1 million et quelques d'abonnés na YouTube ezali palangu bate eza facilité mais il est le seul et il est le 3e musicien plutôt ça veut dire que non bagriffe wana ka basabonaki wana bango pe kaka ndeko ke pesa makambo ndeko pesa 1 million de vie na kati ya clip wana bako telema po bapesa makambo ko ba ke no clip wana sa nini etala mape ekeliboso donc ça veut dire que non ta ya distraction zate ba griffe au monde entier il est temps ya kolamuka bo visionner clip na bino bo pesa yango force bo pesa yango makasi bo pesa yango nguwa suma donc visibilité impossible na clip wana pona koloba ke no tozonga simate et pesa makambo donc na minute oyo ngana opesa kaka oyo selon boyambinga par rapport au sujet ya calcul donc avant que tu calcules peut-être le même vendredi wana peut-être après calcul kopima to ça l'émission ou bien après samedi to ça sous émission potokota to pousser les sous ba griffe total na analyse to komi na combien bimaki lobi le to komi combien zo tambola ndenge nini to ça avant peut to comme vendredi wana pour les lundi avant peut to comme vendredi wana to ça sous peut ka émission sous otola msali sous ba griffe o ba tende ko kotala yango griffe bolandi jikana lobi donc les déjà ezawani zo ya les 29 déjà ozela malamu bokeno streaming tout ça plateforme nyonso ya leader skazali bolanda
jusqu'à ce que tu comprends, tu as 5 titres idée à lobby, ça fit parce que la Mortel 06, la critique qui a mis bêtité, la griffe pour la lobby, pour la fit, et ça là qui était, tu es comprends, tu as 5. Ce qui est dans la griffe à lobby qui est Mortel 06 et Beta KT, on a ça griffé. Mortel et Beta K. Et ce griffe à lobby, pour écouter un groupe à griffe. Si vous avez un griffe à lobby que non Mortel et Beta T, à vrai gifté. Parce que Mortel est sa tigre, opportunité belé. Mortel est sa tigre, trophée. Mortel est sa featuring belé. Mortel est sa marché en dengue. 2022-2023, combien de concerts tigre sali? Jusqu'à ce qu'il y a commis 3e musicien na RDC a présenter Mboka na biso la couleur café. La couleur café on peut y faire un débat mingi. Vous comprenez? Oh, j'ai l'idée à la tête d'affiche, non, on est ceux qui font des 4, 5, si je me trompe pas. Mais déjà, ceux qui babengi yo moko na mboka na bino. So bomaki de, to 3, on a fait le débattre parce que c'est déjà le cas. Ceux qui bomaki 2 ou 3, déjà babengi yo moko na mboka na yo qui déplace one. Ok, présenter mboka ni. Ata bozala ki 20, ata bozala ki 50, ndenge kana mboka na yo babengi ka yo moko. C'est que yo ndoke ko simba bengele ya mboka na bino. Moi je m'en fous. Bato bazale belé te ka ndenge ya kenda ki assume bendele ya RDC. Pour moi ça me suffit. Merci beaucoup. À un moment l'autre prêté j'ai une idée que roi du festival tout ça mais zomona ba mututu akomo kima na festival ya ngonde komo pesa makambo ba concert exal soutien. Mututu akomo kima na festival ya ba concert koma moko ba concert koma ya kopesa makambo. Kolanda to yoki ma festival mais j'ai dit tout le monde il y a 3 festivals dia ninga niveau ya Schengen na Allemagne na Suède après na niveau ya States kuna Washington bomona onde ni quand ni ba na mboka ya RDC tunde eza fimbu si coach wana nazo benga griffe ya mukolo papa Kiala griffe ya mukolo na Allemagne en tout cas mwana na yo azoya oya mbaye na maboko mibale yo fumu ya mabele ya Allemagne ya mbaye na mois ya de juillet mwana na yo ozala déjà na mabele bampangi na beto ya Washington boya Mbappé jeune leader na mois de mai awa akozana maboko na bino Suède pe bo se préparer jeune leader akozala epai na bino yambo to silisambula oyo en tout cas eza pezo yo kaka keno di wow nde awa sika baloba keno artiste azali ko respirer artiste azali ko pema nde sika to monaka nde sika pe to sepelaka onga pezanga na koloba yango wana donc o eza bilembo ya musala ya artiste sengeli abima artiste sengeli asala artiste faut zo cacher po apema artiste soka fandi c'est qui a commis na côté dépôt artiste soka fandi c'est que aza susu artiste te artiste faut baluka beti na gauche beti na droite baluki c'est ça pourquoi vraiment suka émission et biso ceux qui s'en agit ka après ça biso ba film pour na EP calculer bima na suka semaine le 29 vendredi après ça peut vraiment de la fin pas ba o nyusu ba linaka. Merci beaucoup. Mot de la fin n'engage pas ba griffe tout et ça que bolamuka. Bolamuka. Bo pesa calcul. Bo zwana ba boson ba calculatrice. Ata boko kote sa mbongo pa mama weze ko sa mabete eza ka mbongo ko na caisse na biso. Bo se préparer bo son ba tableau ceux qui boza ba tableau na ndako bo bongisa yango. Po tozo simba papier na biki po to calculer. Alors tant que calculer et que ça moi passe et que ça vraiment moi passe makasi. Mais zamba sunga biso kaka po nayebi ke ekozala kitoko. Alors merci na bao balinganga, merci beaucoup na bao pe bazo continuer ko soutenir ko kanisa malamu ponanga zamba lola pambola bino pe abatela bino jika de la presse azawana kaka pona pesa bino de meilleur. Voilà lelo to komina journaliste asika na kacha jika mingi bobando mona yi nangai mbalebele ba makambo mususu pe bobando mona yi yemoko. Le Pezanga Moko, Jika de la presse, la mère des nations, Laya de la presse. Donc, on a présenté Binoye officiellement. À partir de là, Bobando Mona Elongi Oyo, na Jika. Merci beaucoup, Nayo, Moutou Oyambinga, na plateau des stars. Merci. Merci, Jika, pour notre opportunité. On peut s'en plateau, on a ces mingi. Ça peut aller
Merci à fidèle sur la navigation de Jika TV et Zanga et Boinon de la presse pour me savoir Jika. Prochainement, pour me savoir mini actualité pour la Jika TV toujours au Kubaga toujours déjà na on se cannabis to mata malembe pour la na aka na Jika TV ou s'abonner massivement. Nous sommes espérant ba Jafet, ba Reno, ba masana nyonso tout ça bon institut ba sabon masimatoza suna bino. Tukutani balasima bye bye. Tukutani balasima. Amote nyonso